chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News, que je suis vraiment très heureux de vous avoir très nombreux dans cette émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, je vois directement Papa Edo Amani, sans oublier Maman GH, que je salue. Et bon dimanche Nabino, bon dimanche na Bananzambe Nyonso, Bazota Labiso à ce net moment. Shalom Nabino, Lelo, Toyambeli Bino, Lisusu Moko, Yabasali Nzambe ya Congo, Oyo Bolandara déjà. Na Kombo ya Révérend Patrice, Oyo Tozanaye, Awana Plateau, Toko Solo la natina ya reine dédiée parce que ba inquiétude des amours mingi ba misusu balobi lelo tomoni ba konza sika baye na esika banini reine dédiée ngo tango nini akokoma ndenge nini et usai mandenge nini avec tous les détails. Révérend Patrice Azo yebisa biso nyonso wana na kati ya émission o toza déjà ko introduire invité na biso topesika kambote pe na papa Jano wa kuna na JNT service oyo ezo permettre batu vraiment bazo biloko na bango ko banda Brazzaville, Kinshasa, Peluanda, Nandenge ya Kimia. Bonjour papa. Bonjour. Boni santé, boni etonga na Nzambe. Bo toza malamu ya Nzambe aza kosunga biso, aza kobatela biso pe bolingo na Nzambe aza komona na kati na biso. Voilà, papa Patrice Mikolebele, bato bamoni ote, balobi ah frère Eki, boni papa Patrice azomona na te ya banda ekobeta lisolo reine dédiée wana esika bazaki na papa Jonathan mais mikolo azomona na te boye boni makambo nyonso tu boni Nzambe atalisi nini pe masolo ya reine dédiée eza ndenge nini bana Nzambe ba misusu bazoyeba lisusu te. Ok, ezali parce que tokoki kobimate na miso ya bato na ndenge ya bomoto na ndenge na biso moko kito bima soki lelo Nzambe apesi nzela to bima parce que Nzambe amoni ke ba inquiétude ezali pe mituna ezali ndenge na ndenge boni bolobaki makambo reine de Dieu na mois de décembre bolobaki sikoto suki wapi mais yango na Nzambe bino to bima to banda ko ekresi bato makambo yango eza ndenge nini. Parce que dans Exode chapitre 3, verset 7 à 10, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que font pousser mes peuples. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. C'est-à-dire Nkolo akiti. Na tango wana kitaki pona ko délivrer bana Israël na bombo na mboka na Égypte, mais na tango akiti na Congo pona ko délivrer biso Congo parce que pas si ezali ko mataka ko mata. Pas si ezali ko mataka ko mata. De l'autre côté, na incapacité même kotangisa bana, ko bokola bana, mabale za ko kufa, batamisala za ko pas za ko mata. Mais siko esengeli oyo Nzambe alobaki ekokisama emonisama pote bato bakota na esengo. Siko maloba yango papa Patrice maloba yango vraiment ekokisama ndenge nini bato obi mituna bato ezaka reine de Dieu oui mais institution ezali makambo nyonso tusi evanda toyebi ke président alekaka na élection bino pe bolobaki na nzela élection te na 21 candidats ata oin de Dieu moko aza kuna te na kati siko ekosalema mécanisme yango ekosalema ndenge nini mekana okotalisa bana Nzambe nyonso bazolanda pe ba peuple congolais nyonso po émission oyo ata yo sambelaka te akolanda po etali mboka Congo ya solo tolingi toyebisa bato balongwa na inquiétude parce que Yawe Nzambe azali d'abord Nzambe na nguya nyonso. Moto moko te akoki kopekisa Nzambe akokisa volonté na ye. Moto moko te ozala nani. Pe Nzambe akokisa kaka makambo ye alobaka. Ata edikamango eza ndenge nini. Alobaki nkole so kobota mama botamaki. Ata ezalaki ndenge nini. Alobaki ka kobota mana mwasi o ayebi mobali te mais ezalaki kamoko impossible. Muke mwasi o abuti ayebi mobali te abota. Mais abotaki pote Nzambe Nzambe na nguya awa na Congo Kinshasa na ngina lobake likambo ya reine de Dieu et bandit de loté likambo na bandit depuis le 10 septembre 1921 na munoko ya Mosakoli papa Simon Kimbangu Nzambe ataisa keke tala mikoleza ko ya liboso kuna na kolongola mboka na bino na boumbu mais pour que mboka na bino ebonga il faut natia mopakola minangai. C'est-à-dire, ceux qui ont le mot pakola matiamité, ceux qui m'ont pakola la quantité,
ata botie ba économiste ata bo bengi o assista na Sorbonne o assista boye o kansate bato neti bato ba assista na université ya Kinshasa ba mayelete o kasaba ba assista na IPN ba mayelete il faut ba vanter ka ba kumisa bango assista na Sorbonne aza professeur o kansation mota professeur na za mayelete non ezalinde likamboke même ba bi que oza licencié même oza docteur mais lokolo za mo pakolamité soko koti na sika na ko échouer kaka. Parce que au quoi qu'on travaille pour na tata na yo, maman na yo, bandeko na yo, bana na yo, dibota na yo, au kota qui pauvre obimi riche, au kota qui premier ministre pauvre obimi riche, au kota qui président pauvre obimi riche, au kota qui député pauvre obimi riche. Peuple congolais aza kotika koko makaka pauvre. Yangwana nzamba lobi pour que congolais nyonso se retrouver esengeli mopakolami o nzamba lobaki atia yango abima. Ce qui m'a pas qu'on a afandi hier à quoi qu'on travaille pour l'intérêt bateau nyonso parce que à quoi travailler na ainsi dit l'Éternel à cause de l'injustice c'était na finaye à côté la bola moi bateau nyonso bota par exemple motabimi premier ministre ça pour na mboka mobimba mais à quel ko bon saka province na pour na nini kaka province na nda tongi ba université kaka province na nda tongi ba école kaka province na nda pesi ba société kuna mais ba province mususu netinga na za moto Équateur mbandaka route mbandaka bikolo depuis to yebi yango na ba bongsaka te siko premier ministre yango osaka province premier ministre ya province na yo yango bato ya famille na ye soki babimi premier ministre bakei wasali fête est-ce que bakosala moto premier ministre fête parce que aye na musala na sai musala te fête ni boza kosalela ye parce que baza ba ponamité ya Nzambe a préparé mo ponami aza koya yawa atindi biso eke na loba o effort ezala oza nani yeba ke Nzambe alobi moponami oyo ya bongisi deja akomi na nzela akotia mandenge nini ndenge yo moko Nzambe abongisi akotia mandenge nini bato nyonso peuple congolais bokomona Nzambe aza Nzambe la bikamwa aza Nzambe monene ayoki pasi na biso amoni ke oza moto ya kolamuka oza moto ya kolala oza moto ya kotelema oza moto ya regroupement nini bato nyonso wana moto moko akoki kobongisa Congo azali te. Donc si tu comprends bien oza moto ya cash oza moto ya FCC oza moto ya lamuka oza soki ya plateforme nini bongisa ya Congo azate bango nyonso moto bayebi yango. Mais parce que baza ko jouer parce que na kati ya Congo eza na 3 groupes. Groupe ya libosela groupe ya ba ignorant. Ba yebite ke ya Nzambe aloba likambo pona Congo. Ba yebaka te. Yango ba bengaka bango to na stade ba kei, to ke marche ba kei. Mais bato ba yebi lokola biso to yebi ke Nzambe alaka likambo na Congo ato benga marche na ko kende te. Ata obenginga epa na ko kende te parce que to yebi. Tant mususu pe na voix on a ya marche nde to na révolution nde mopakola me koya te ya koya na nzela nini loko pe na tozolinga to ye. Mopakola mi aza koya na nzela oya Nzambe abongisi koza poisa. Siko Nzambe apesa ba recommandation nini to marche te loko nini. Marche te prière. Awa toza ko appeler attitude ya ba congolais za ndenge. Attitude ya ba congolais za que chaque congolais a réclamé pa na Nzambe. A réclamé te ya Nzambe to yebi ke oyebi sibiso ke puke Congo ebonga o tia mopakolami bo pakolami yango Nzambe pesa biso ye parce que babi dit Bible que tout ce que vous demanderez en priant je le ferai. Peuple congolais sika zali ozana ba Congo ozala na Équateur ozala wapi tango kolanda ozala wapi ozana États-Unis na Suède kuna ba mama ba Marceline kuna to réclamer sikoyo prier na biso mikolo ya wabike to tombola maboko biso so ba congolais to benga te ya Nzambe passe l'équipe biso pesa biso mopakola mabima pote oyo ya Nzambe oyebi esika zali pesa biso ye. Voilà, papa Patrice, révérend Patrice. Ah, nga na komi ko bunga. Bosoki. Te na komi ko bunga po papa Patrice Bosoki aza sous révérend te. Évêque. Aza évêque. Oh, to mona ki biso nyoso consacration awa. Évêque Patrice Bosoki wana sikoyo mikolele ki biso pe to mona ki na ba réseaux sociaux. To moni papa na biso moko azaka pe na mikila poto na kombo ya Elinzenza. Ayaki na Kinshasa asali pe ba émission yende mopakolami oyo Nzambe atindi na Congo
est-ce que besoin qui tango kosola na ye to besoin qui tango ya komona po biso to ebiete nzambe tango apesa ka vision apesa ka provision apesi bino vision tango apesa ki Jean-Baptiste mosala ya kobatisa bato ayebisa ki pe Jean-Baptiste mopakolami akoya akozala eloko boye kotalisa yo po yeba oyo wana est-ce que bino atalisa bino ngote po to yeba solo wapi o biso to koyi kolanda lokwa mopakolami. OK papa eki vraiment na sepelaka na opoza mayele oza pe mayele tema oza pe mena biso bapakolami yo pokoli mopakolami oza mayele. Alors nayoka ki sango ya ndeko wana mais amona na biso te mais bato na ye na partie ya poto babanda ko benga ngai na yobike tokuta na yete mais elingi koloba ndenge naza koloba awa personnellement ngai eza na oba bato musute na yebiki basale be ba sakola pe bien pour makambe te bokonzi na nzambe mais personnellement ngai naza na basigne nzambe apesa nga pona mopakolame ndengo mo sotangi na mokanda na Jean kuna ndeko lobi makambo Jean Baptiste otangi na mokanda na Jean chapitre 1er okomona Jean Baptiste aza koloba Jean Baptiste azalaki vraiment neveu ya nkolo Yesu babota misika moko n'est-ce pas mais bayeba na kité ayeba ite ko mopakolame ayebega oyo Jésus abike oyo Jésus ya saka moi ba menise na ye mais tango Jean Baptiste aza koya bayebisa kite tango to pesa mosala ya kopesa baptême okomona mukolo sa kopesa baptême moto oyo komona likole ko fungwama pe moni mosanda kokita na épaule na lokola pigeon yende wende Dieu yende Christ Jean Baptiste abi na yeba ki était mais mukolo na pesa ke baptême nde na ye koyeba ke ye Jésus nde monini yende Kristo ingo ba ke ngai nazala basinya mopakolame on tolo ba ke mopakolame on pe koza bolala kana ye botambola kana ye oyebi pete ye wana mais tango mosusu tango mose koza pe yo tango mose pe koza yo mais problème ezali ke basinya ezali yo moko ko tout atolo te koza mopakolame yo moko te ko tout atolo za mopakolame Jésus-Christ a tout à l'heure dit que Kenga dans la Christ. Et Seigneur va présenter ye. Mo pakola mi ba ko présenter ye. Et ça dit elo komo ko salema na basinyo nzamba pesa ba ko présenter pepe ko la bonne que oui il mo pakola. Alors na contre de konabiso so ki elinzenzate pour na kutana ete mais mo pakolami ba signe wana na ko référer anga wa te parce que c'est au référer anga wa bato musu ko donke yango musu ko mosa signe wana po yabi mamo to yebi mo pakolami ba peuple congolais bo banga te mo pakolami te ka ko botama te abotama azali nkolo so abisi abiso ke abotama azali parmi les signes à kosimba Bible la parole de Dieu à kondimbe na nkolo sokola mo konsepe mo bikisi akoya ko prêcher pe évangile pour bosembo bolamu et ambo parce que la justice élève une nation ce qui justice ezate ne se kotamote mais na main gauche na ye ezali kamonza ba révéler biso o nzamba bomba biso il faut toye bayo tango ebi oye pa na biso ebi ke nazambo pakola mais ngana tukosona tozi kosona naza kota na loboko na go ya mwasi ozana nini ya mobali kuna Bible ya mobali il faut Bible mais ya mwasi il faut simbeloko eloko na ko lever na miso batote noko donke parce que mo pakola mitanga za koya akotambo te na États-Unis na France akene oduka kambongo. Amen. Voilà. Bana nzambe nyonso esika bozwami merci na ndenge bopesa attention na émission na bino oyo kitoko topesela bino basango ya nzambe pe tozali na posa ete biso nyonso tu toluka kobongisa lobi na biso pe bokonzi ya likolo yango wana to pona kosalela bino émission ya lolenge boeto ya mbela kabino basali ya nzambe. Je suis sûr que bozo comprendre moi moke nini oyo ezali koya na kati ya mboka Congo boyoki ba message ebele bandeko na biso nyonso bazolo ba presque liloba moko to solana pasteur na prophète Charles Lo boyoka ndenge nini o nzamba zo bongisa pona lobi boyoka prophète David boyoka prophète Jonathan boyoki évêque Patrice Bosoki oyo azali koloba nyonso tu ezali kotambola vraiment na lolenge oyo nzambe alingi. Voilà papa na biso nini okoyisu kotalisa bana nzambe
natina toujours il y a reine dédiée et manifestation nango ekoza nini poete yango et réussir na Congo est-ce que ekoza na signe moko grandeuse ekosalema ekozala na éboulement moko to ekozala na ndenge nini soki to bito zo mwa ba détail moko awa je longwa papa bengana bango ba seba batik tout papa bomeli siffler tomeli siffler chamakande sabi wani mala na to longwa ameli siffler biloko na agence moko na lemba bagence nyonso eza ya mavwanga sava nina yo malamu tu ya kutwa bilo na monyo yangu peke mona yangu lukula boni yangu wana yo. Bonjour papa et maman. Ah bonjour. Prenez place. Ah? Prenez Ah place. merci. Bofanda. Ah kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yote o. Ngai nde. ça la carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma. Tala Makaya Mayuma. Papa. Bo baluka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance JCPP la rapidité la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino susi ya ba agence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokeseni ezali oyebi na reine de Dieu ya wenzambe a compté ko que je ferai du Congo Kinshasa ce que je n'ai pas fait ailleurs. Mais il faut s'attendre kaka na likambo moko o na saima côté mosusu te. Ça Congo Kinshasa ezali mis à part. Likambo moko eko salema o eko troubler même ba pays soi-disant occidentaux wana ba ko troubler. Soi-disant puissant. Ah pour Congo Kinshasa azui règne azui ndenge tolobia wa spirituellement de Congo Kinshasa a commis au-dessus de bamboka nyonso mokili mobimba. Parce que yende moto ko porter évangile partout au monde. Alors pour porter évangile na mokili mobimba il faut nzambe atombola na nkita na yo na économie na yo na bato na yo nyonso ba mata pour talaka ba mindele wana o babandi côté ya makambo ya bondumba na bana mike na biso na 6 ans o mona ndembo ke obeba siko Congo Kinshasa il faut même évangile est-ce ba kondime mondela kondime na pauvreté OK ko senga mbonga kondime évangile c'est-à-dire eloko moko nzambe a préparé bandeko na ngai tomi tungsete moto nyonso amikaba siko epa na nzambe parce que to banda ko ya nzambe eloko nzambe a préparé na Congo Kinshasa na ne salema nulle part soki na sosoli bien bandeko batali pe évêque yango nzambe asopa bomengo na mboka oyo po ayebi ete suka eloko moko abongo ekosala Congo ekozala puissant na makambo moko boye abombaki deja mosolo wana abombaki deja nkita ya solo. Papa continue. Ya solo. C'est des kambo lobi papa eki eza bongo. Yango nzamba prépara
tango papa pardon na kato maloba bongo batu ya kosalela nkita yango penza bakobima ndenge nini batu bakosalela nkita komitungisa te parce que tango Eli sima ya kosa makambo nyonso Jézabel aza kolanda ye Eli alobaki ni je suis resté le seul nzamba yebisa nini Eli j'ai réservé avec moi autant qui n'ont pas fléchi genou à Baal. C'était une zambe réserve ezali. Ah même la ville à Kinshasa ba réserve ezali. Na chaque province ba réserve ezali. O ba toucher te. O ba toucher na bozo bate. Na kati na mikina poto ba mosusu akanza ki akende poto kompona koluka. Nzamba akende ka po atangisa bango mingi baza réserve. Neti wa papa na biso docteur Paul na Hollande kuna omwe motaza na poto me makanisi ezaka na Congo makanisi ezaka na Congo ba mama ebele ba mama ba Marie baza na poto makanisi na Congo baza kolela mama Marceline soka ki kama Congo ma obenga baza kolela c'est des eza ba réserve ezali nzambe bato oyo basala baiba bakotika na soni okomona mbongo oyibaki otika na soni oyibaki pona nini okotika na soni parce que tango oin de Dieu abimi multiplication ko 5 pains et 2 poissons je sais multiplier bato baliaki batondaki biloko etikalaki na Congo yango dikambeza kwa kosalema ete oin de Dieu tanga kobima na kolia na komela na kolata na ba étude ekoma ya ofele bato bakomona ndenge nini ya Nzambe aza kosala na mboka oyo ba étudiant bourse kozwama ba enseignant bakofuta makitoko parce que hier ko défaté pour azana ya Nzambe avec l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Ça pena na foi ya makambango évêque oyebi ke ozo lobango avec ferme assurance nini ezo tio pena assurance o makasi. Mais belunga te. Ezali kamboto oyebi bango mbule belé. Tofana ngombule belé. Papa na biso Simon Kimbangu azwaki vision. Motongo abotama ite na tango na bango abotami na tango ba évêque Patrice. Abotami. Azali. Et bon azali te. Soka azali te to ganga pamba. Azali. Bato bakomona ye. Évêque to lo bango atana ndenga kuku to lo bango atana ndenga se. Siko yo moko yebino mutango. Nazana ba signe. D'accord. Voilà. Attends, écoutez, na bomoto te mais ba signe. C'est que Jean-Baptiste te aza ko baptisa. OK, rôle ya baptême o Jean-Baptiste ko baptisa ezaki rôle que a découvrir Christ nani. Batinda ka ko baptiser pour Christ amona Christ. Pour a publier pas ba total Christ yewe. Ngai pete to prêcher to sana ba signe onza pesa bite tala mopakolama akozala boy mopakolama akozala boy mopakolama akozala boy mopakolama akozala boy mbule be to yebi ba signe wana pe mukolo to kuta na mopakolama ezali attitude ya basali nzambe ezala nini na tango oyo tozali kozela oin de Dieu na mboka Congo ba mais ma peuple de Dieu aux catholiques aux protestants aux kimbangistes aux réveil to yebi sabato nyoso to réclamer mopakolama bima to réclamer pa na Nzambe to bonde to bonde nako bana Israël tango bamona ki bazana posa ya roi bazaki na posa ya roi basaki nini balela ki Nzambe pesa biso mo conseiller ko bato mosusu yango bapesa bango Saul ezaki demande na bango biso déjà mopakolama zali abatami wapi Nzambe souffrance eleki mabala ba divorce souffrance eleki. Tala Congo Kinshasa nde komisalité. Tala Kinshasa, ngana sa 50 ans na Kinshasa. Ezaki boyete? Kinshasa baby. To comme ba malaria, ba typhoïde, makamba mabebele. Sengeli to réclamer ba église on na ko bondela, ba éminent pasteur, ba éminent évêque, ba éminent serviteur de Dieu catholique, protestant, kimbangiste, réveil. Même bande kona biso ya musulman to réclamer nzamba bimisa mopakolami aza déjà boko finga Félix pona pamba parce akokate boko finga ata batie o fayulu akokate boko finga ipamba parce que nzamba lobeke tant que akotia mopakolami te po ayebisa papa Simon Kimbangu soki na bimisi ntino ya yenge te Congo ekobonga te indépendance ya liboso koza indépendance politique
Oh, bah, belge, batika bisomboka. Mais pour que tu aies une indépendance économique et sociale, il faut me pas coller. Bah, hier, Joseph Kabila qui a une social. Tout le monde a socialité. Hier, Félix Sepe social. Tout le monde fait. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Peuple d'abord. Nga on a za wana église ceux qui na sisi côté ya bato osenga nga batike. Bon bato osenga tike. Bato osenga batikawa. Omoni mama moko auti ko bota na auti ko bota. Ba ko annoncer biso mbonga il faut bima mardi. Mbonga bima hôpital ezate. Il faut to sentir ça ni poto bimsa na hôpital. Le peuple d'abord. Na niveau tozali. Non, azala idée malam. Mais akokokate Bongo a toujours comme ça, ouin dédé wana siko ouin dédé ayeboye azui majorité te na parler, mazui majorité te na ba gouvernement. Ba ko ça tala majorité liboso. Ozo ka micro IDP sabini majorité populaire. Non na bangona na la télévision, abi majorité populaire. Voilà. Mais tala wezali majorité liboso ya nzambe. Yami ba na se. Ba to akwa sadere bango moko. Ba moni bola me yeboye. Jésus Christ tango akuta na femme samaritaine. Abandi ko sowana ye. Aebisi makambo sa meta samaritain akiko beta midolo kuna na moni Kristo ba yakimbango te ba sadera kite ba sadera ki bango moko babi te ko ebisa biso te parce que yonde moto o ebisi biso mais biso moko to yokiye to ndimi kaza Kristo to ndimi ndeye moto bango moko akondima kaka abimi boye abandi koloba peuple moko na moko oza mongala mukongo moluba moswahili ako se retrouver na discours na ye. Parce que y a koya na développement, akoya na économie, akoya na social, akobong sabato. Misale komonana, makampasi akokene ko defa kambongo ya ba Belge te, tala Belge aya. Et ça soni Belge atiki mboka na ye, aye ko promettre biso combien? 300 millions pendant 5 ans. Or que Congo za ba milliards. Congo za ba milliards. Nde to ba wa, ba Congolais mususu bazana ba milliards na poche. Bazawa. Ba Congolais mususu baza ba milliards. Soki dobi ke to benga ba Congolais na palais du peuple. Ou be to benga ba Congolais na stade des martyrs. To Congolais même 10 milliards. Ekobima. Mais yo on doit compromettre biso 300 millions pendant 5 ans. Tu as besoin de makasi ko Congolais na ba sale nzambe. Mais on a le mine koloba. Mais wende dia kwa Congolais te. Akoya. Na biso c'est clair ezali kuna na main gauche. Voilà, biso pe tozolinga te toyeba pena main gauche wana. Papa, yo siko yebisi biso oza moko ya Équateur, oza équatorien, mais oko tanga mingi makambo ya prophète Simon Kimbangu nini lien nini eza. Mais papa, na Israël kuna moto moko asaki alliance. Est-ce babosa na kai? Oyi motango. Abraham na Israël babosa na Abraham te. Babosa na Abraham te. Tomi ko sate parce que on a chrétien nazana Kimbangu pas chrétien. Aza chrétien. Azali papa, aza père spirituel na Congo. Simon Kimbangu aza père spirituel na Congo. Yende nzamba révérend ki ebola mwa Congo. Na mina baki que le 10 septembre 1921 à la makambo ya indépendance. Yango bakitaki na boloko pona po aza moto liboso alobi makama indépendance. Alors top to komi de 30 juin 1943. Alors alobi makambo ndenge bokonze kolandana. Na expliquer na émission mosusu ke babi bokonze ka misato. Te siko bino bobi to côté na 3e république. Na to côté 3e république te. Toza na projet ma 2e république. Toza na transition. Oh, to na transition. Et bon ko premier ministre motona. Na Mobutu te. Parce que depuis Mobutu Kende, le 16 mai 1997, yebisanga motakota na mongalie mazali. Kiti ya mongalie na yebisanga moko ke ainsi longtemps que kiti ya mongalie meza vide. Baza ko banga neni pona ni bango yonso ba ye afidèle ye pendant 21 ans akoki kokota na mongalie mate pona ni. Tota siko Félix akota na mongalie ma. Soki za mupakula mzema kokota mongalie ma. Parce que babaki moto oya ko remplacer na kiti Mobutu afanda ki na mongalie mazaka mupakula wende Dieu. Ya to sela. Kiti wana mongalie ma Kasavu pe vanda wana. Ah oui, Kasavu afanda wana. Bokonzi chaque na expliquer na mission musuke chaque mboka ezana esika o nzambe akitaka tia bokonzi. Na États-Unis, ceux qui même ba voter yo, ba benga yo président élu.
mais ce côté la maison branche ndi babengi au président des États-Unis moment la cérémonie ne sala maka pour que président aya au côté la maison branche parce que c'est un des pouvoirs ali mais de l'eau pourquoi au mituna même à pays limitrophe ba comme comment na biso nini pona nini parce que kita bo konzela vite na bo moto bo benga bato président bo benga bango mais ngai na lingi moto nyonso na lingi Félix na lingi Joseph na lingi moto nyonso bakotia mais na lingi bango nyonso mais na benga ka bango na ndebi no benga bango te na benga ngo na ba peuple aka ndeko congolais bon asa moi copie na ye mais pour konge bonga il faut quitter mongalé mawana mopakona mafanda c'est mopakona mafandi papa ekibumba okozongela ngawa na petite église oyo parce qu'il y a des fois ba o bazana l'église minere ba ko sakola te pour balier na message Isabelle mais biso to sakola parce que na Bethlehem esengela ki Christ abotama na Bethlehem na wapi na ndako ba meme. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Oyo Tozaki ko solola na évêque Patrice Bosoki. Oyo Tozanae katina o esika papa to komi na suka émission. Nino ko ebisa bana nzambe ba retenir nini na émission oyo pe soki moi bambote ezali na bayebani na yo o bazali pe na mikili ya poto o ba ko mona pe église ndenge ezali ba o pe ba ko kanisa ta msuto tombo l'église na ndenge na biso o pe sa pe numéro na yo ya téléphone. OK, numéro nangai je crois ba message nangai eza 081 074 26 28. Alors naza ko pesa bambote ebele boza ebele na boso na tangi kombo amona bamoni oza mabe otanga nga kombo te boza ebele boza na États-Unis. Alors na ata pasteur moko pasteur patient na États-Unis na pesa mbote na ngata moko même na Hollande docteur Paul za mbote na yo. Alors bino nyonso to pesa mbote eloko tokoki ko simba ezaka mokuse bandeko awa ondima oyebake na bimi pona koloba pona ngai te naza contre ya congolais moko ndingaka ba congolais nyonso nalinga congolais nyonso mais toza koloba pona tina bolamu na congolais nyonso bolamu ezali to senga mopakola mina nzambe aza kokende mikolo aza kokontinue nga bi yebisa peuple congolais bokota na prière mboto na église na ye bisika azali to réclamer boyebisa nga na bimisa mopakola mi wana bokomona ngai nzambe ndenge na kosala bomituna te mopakola mako komande nini parce que coup d'état kobima te akobima na coup d'état te akobima na ba élection te mais akobima ndenge nzambe abongisa secret eza maboko na nzambe tika nzambe apambola biso papa eki nzambe apambola yo bientôt ozobana siwa mais bana nzambe tala awa évêque Jean-Baptiste Bosoki nazali na okamba etonga mais nazwi esika église esika te ya biso moko to ofutelaka tozaki na sekuna église la monene babe bakolo pango bateki awa pe noki baza koteka alors toza kosenga yawe nzambe na nzela moko na bino ba soutenir biso bo soutenir papa Ekibumba na mariage na ye mais obi ki na ozape na mariage na yo mais beaucoup zangate waneza ya bana na nzambe ya basali ya nzambe ya na osenga bana poto ta ma costume bien mariage ta mariage mune ya papa Ekibumba boy na keka ma costume ya vata moi costume bien numéro 52 costume numéro 52 sapat numéro 42. Merci beaucoup, chers internautes. Vraiment, ezalaki réel plaisir ya rosa l'ensemble nabino pour vos 8 ans nabino ya Hollanda émission oyo ezaki ya bino Ekibumba oyo a présenté ki émission oyo topesi merci na ba enio surtout bazo soutenir biso na mabondeli mama na biso pasteur abenga biso na beni merci na yo ozotika biso te to ebite toza biso moko te atako ba émission baza ko sepela te na ba émission tozali ko sa po tozali ko
kosala oyo ezali ko dévoiler masolo ya Satana tozali ko tombola nde bonzambe tika ete nzambe akende toujours azala toujours likolo po ete ya bongi na kozala likolo bana nzambe nyonso tu bo contacter biso oyo nyonso tu azali pe na témoignage azali na ndeko na ye azali na témoignage ndeko na ye azali na likambo koloba pona ko fortifier bana nzambe bo pesa biso ba contact wana toko hésiter te pona ko laksango pepo to luka kote ya ba misusu o bazali mwa kolemba bazwa makasi bino pe bozali na ba problème boye ba ete solution na bino ezali pa ya Yesu Masia ezali pa ya batu oyo ya kobenga te oyo ya kosalela yo ba prière moko neti ya bakisi to nini ye pe moto akela ezali nzambe oyo akela likolo na se lokola yo donc kotalela moto te talela nzambe ekosala bien pe nzambe akozala wana pona ba solution ya ba problème na yo peu importe quel genre ya ba solution nzambe aza pona kosunga na ba solution na ba problème na biso nyonso to ezala ya mariage ezala ya mukanda ezala ya nini ezala ya musala nzambe nde mosungi na biso totalela ye pe nyonso ekoleka bien topesi mbote na ba nyonso to balingaka biso papa na biso Jano topesi mbote papa na biso Paul topesi mbote Esther asepelaki pe topesi mbote na Talibo Tali ma grand frère propre kuna na kati ya Belgique topesi mbote na mama Yuyu mwana Bella na kati ya Belgique topesi yo bambote topesi mbote na famille Amani Mobimba topesi mbote na mama Bete na kati ya Allemagne topesi mbote na papa Tony na kati ya Allemagne tobosani yote tobosani pete JCPP agence ya sir pona otinda bilo na bino na Kinshasa JCPP oyo kambami na papa na biso PP Cargo wana na kati ya Allemagne pe na Londres tozana JC Cargo awa na Kinshasa ezokoma JCPP vraiment bozwa bilo na bino kimia na kati ya Lemba pe ekozala malamu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin tolobinde toloba na suka émission na biso ensemble papa okopesa biso komba papa simbeli biso caméra totanga epesa rabi bon comme on a ye azali frère Emekenga azali moko awa na kati na église vraiment merci beaucoup Nandeko Nabiso Emekenga oya simbeli biso caméra na mokolo lelo parce que to cascade poto ya kaka to sa l'émission o po na bino ba ebotala ka biso to lobi ensemble na bino glory be to God gloire ezonga pa na ye bye